En début de week-end, la nuance et info n'ingala journal peuple pour na peuple to fonga basa ngona msopo na côté Sabino Ninge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya baki jeudi 19 juin na cité ya Union africaine gouverneur ya province ya Sud Kivu Jean-Jacques Purus oyo na bobiminaye atalisaki koma solo ezalaki autour ya situation ya ligne de front pe ya situation ya mosala ya force ya sécurité oyo baza ko se comporter malamu to poursuivre basa ngona biso na primature pour na côté Sabino Ninge chef ya gouvernement Judith Suminwa akomaki na Rome jeudi 19 juin pour participer à sommet sur le plan matériel et global. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, professeur Daniel Mukoko Samba, à l'obéli ba réalisation oyo et salami na domaine ya économie na inano ya gouvernement Souminwa Bolanda. Bomoni ndenge le bosso ndenge taux de change telemi. Dollar et téléma. Eninga na raté saliba moi eninga na raté. Po biso ba congolais to bosana la moi mingi mokolo o ningana nde to bandi ko ganga mais awa telemi mu batu balobaka mingi mingi te o mo ndenge telemi wana mutu nyonso yeba ko sala ata mama wa teka mama wa sombaka aoyeba ko sala calcul na ye ya ndenge ya ko teka ndenge ya ko somba facilement po aokanisa te ke lobi dollar ekozala taloponi to lobela nanu carburant ndenge kita tango ekitaki bato bandimaki te balobaki ye kobunga ebungi pete carburant eza na bastation tozokontinue kosala po ekita mpe lisusu na sanza ya yambo na janvier awa mpio de ekitaki makasi bakarton mosusu eza kotekama 220 000 francs ekitaki mbala moko 180 000 mpe bato bameseni esombami mpe etekami mpe na talo wana mois après mois nakanisa ata bitumba eza na este ata makambo ebele eza na mokili mobimba oyo ekoki mpe kosala ke kita ya mboka eningana me bomoni ndenge gouvernement Judith Suminwa Tuluka na ba instruction ya ye moko mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to telemisi to stabiliser talo ya biloko talo ya dollar talo ya produits pétroliers pour et permettre pe biso totala makambo mosusu ya ko relancer production nationale production ezala ya biloko to liaka. Susiat ngama bana plaza na kinkole te maboko na bilenge moko bazozwa mosala ya koyiba na bamatanga boyo ka ba explication ya commandant Sele Kamango. Longonia na capitaine Sele Kamango elongo na ba élément na ye na mosala bazali kosala tango nyonso pona ko sécuriser population avant na coin oyo mingi penza na kinkole na commune en Sele Société Ngamaba oyo capitaine Sele Kamango azali kokamba bazali tango nyonso mislo ya kofungwama botala bilenge oyo bango bazwa mosala ya kokendela ba matanga ya bato pona koyiba ba telefone koyiba ba sac pe koyiba mapapa ba élément ya capitaine Sele Kamango bate bango maboko boyo ka explication ya yemoko commandant Sele Kamango na micro ya Info Lingala. Bana bozomona bazali bana mabe bana ya mabe pena kolanda ba age wana te bana oyo na butu bato bakei matanga kolela na matanga bango bakei uniquement po babanda koyiba kosala extorsion ya ba telefone koyiba ba telefone ya batu koyiba ba mapapa ya batu koyiba ba saki ya batu nde totie bango maboko tozo transfert bango tout de suite na qui des droits pourvu que l'état asala mosala pourvu que officier ministère public ayeba ko éduquer bango puisque baza bana moko mabe na yebi ke ndenge baza boye ndenge bakangami boye ba plaignant bakolanda na bango te na yebi ke ba mandat auditorat ekoya ba mandat comparution ekoya na yebi mengai pe na koki kozala faiblir na musala te nazala étouffé na musala poko banga ka babiloko wana non longonia na capitaine Sele Kamango elongo na ba élément na ye musala kitoko ezali komona na bakonzi esengeli ba renforcer bango na ba moyens ya malonga pona ko continuer ko sécuriser population afin que ba civique nyonso bazala mis hors d'état de nuire. Territoire ya Mushina
province ya Mai-Ndombe eza na ba difficulté belé ba reporter ya info lingala journal ya peuple ba beta ki tourkuna bolanda reportage ya la dilando héritier mapindemi. Na ba province ebele ya République démocratique du Congo ba problème to ba difficulté ezali ebele pe ezali vraiment ya kolobela te na passage ba reporter ya info lingala na territoire ya Mushi na province ya Mai-Ndombe. Territoire ya Mushi ezali territoire moko eza na population ebele batu ebele bavandaka kuna kasi bapasi na bango eleki pendelo balobi likambo etali nzela likambo etali ba érosion likambo etali makambo ebele kuna na kati ya territoire ya Mushi ezali kopesa pasi pe mawa ba bâtiment ya malonga ezali te administrateur ad intérim ya territoire ya Mushi Remakle Kwatiba Lepar azanga kite kopesa ba explication na micro ya info lingala alobela ki pe likambo etali 145 territoire alobi misala esalemi kasi ebele esilite ezali kokoba kopesa bango kaka ba difficulté mboka ezali kitoko ya solo mena musala ba difficulté za makasi d'abord appareil à l'état esalemaka na ba fonctionnement mais biso tozali na fonctionnement te ata mokete toza ko débrouiller na ndenge na biso poto ko faire fonctionner appareil à l'état alors yango wana toza ko senga ke ba condition ki ba kuki ko kanisa ba pesa bazongisa système ya ko pesa biso frais de fonctionnement na ba rétrocession ezonga pour permettre biso to travailler malamu na Mushi soki ba kuki ko tila biso courant ko zala kitoko mingi courant ya et puis ba maison administrative nyonso tout et comme l'état de l'abrema to komi moyen kaka te bandako nyonso tout ekufi bureau mpe ekufi bureau to yoboye kokuta ngai eza ya biso te ezali bureau ya VVF ya ONG mais ya biso batinaki 145 territoire ti lelo inachevé basilisa te wana ba difficulté toza nango et puis tozali mpe na difficulté ya ba bâtiment scolaire mingi ezali te et puis yaka ko bakisa lisusu omoni mboka ezali dégradé mboka ezali dégradé ba roger koti mingi okotambola mabulu donc ba carnivore kaka baoyo ba mindele batikaki ba terrasse kako mindele batikaki kino lelo basali ba terrasse mususu te alors le timoli mabulu e yango yo ya ba mindele si ebukani e timoli mabulu mingi yango wana biso tozolinga soki gouvernement kuko sepela baya kosalela biso ba terrasse na mboka po ete mboka efungwami makasi mboka efungwami mais développement pende ezalite bon prince mpeba kuwa kotila biso prince ebanda wati tokeno kokoma inongo to banda wati tokeno kokoma bolobo ekozala kitoko mingi même administrateur ya territoire ya Mushi Remakle Kwatiba Lepar esika azali kosala ezali bureau na ete azali kosala na bureau ya ONG moko batelisike bapasi ezali vraiment meke bazali kosenga kaka na gouvernement central bayeba na kosunga bango ba rétrocession esalemaka pona bango pe kuna na niveau ya ba territoire basalaka mosala oyo eza na territoire ya Mushi na province ya Mai-Ndombe ezali pasi pe ma kaka na territoire ya Mushi toza pe na commune rurale ya Mushi epai wapi bourgmestre na bango pe alobelaki ba difficulté na bango na reportage oyo ladina ndosali biso mi ba commune oyo ezwami na territoire ya Mushi tokoki kotangela bino pe commune rurale ya Mushi ezali pe lisusu commune oyo ezali dirigé epai ya bourgmestre ya mwasi Maman Sele Enieka Catherine yende azali bourgmestre ya commune rurale ya Mushi na territoire ya Mushi na province ya Mai-Ndombe boye azali kotalisa bapasi ebele oyo ezwami kuna na niveau na bango ezali kosenga intervention ya ba autorité botela milo moko maison communale ya commune rurale ya Mushi ndenge ezali soki bisika mosusu même na ba grande ville ba bourgmestre bazali kolela bongo awa na territoire ya Mushi ekozala ndenge nini boyoka Maman Sele Enieka Catherine ndenge expliquer na micro ya info lingala vraiment toza difficulté pona ba érosion mboka bana mundele asalaki na 1933 jusqu'à présent ba terrasse ezate yango na ezopesa biso passe pona ba érosion awa na 2000
Jusqu'à présent, esilité. Yango to senga na gouvernement pour épauler biso peto koka kosisa misala wana. Yango to senga na gouvernement na biso épauler biso. Nzela yango to sengi nzela po nzela eza bien te. Omoni mboka eye munene tozo luka pe gouvernement épauler biso na moi bangin pour la ko circuler na kati ya mboka. Pour aéroport de to lukande baya kosala biso aéroport a sika. Aéroport wana komi na kati ya mboka to yebite soki kokoka ba ingénieur baya bango moko baya kotala. Ba proposer déjà place mususu ya pona aéroport. Ba centre minene kaka o ba uti kotonga na ONG sikoyo. Mais nyoso tezaka ba onde bo moni au centre de santé. Ya ne oyo tout le monde a une réaction dans le bureau à fonte banda wana tilelo batina 145 territoires pour ya kusala misala wana misala saleme école kuna salemi ba musu saleme musu c'est batelisi vraiment bapasi na bango même likambo etali nzela baekole bahôpitaux mpe biloko ya ndenge na ndenge batiaki elikia na botongi mboka na projet ya 145 territoire kasi mpo na bango misusu esalemi te mpe misusu esili te bazali kosenga na baautorité basalela bango basilisa ekozala malamu mpo na bango na couleur religion bosimbaka centre évangélique parole éternelle na bokambami ya révérend pasteur Kali Kasenga baza kokoba na convention na bango oyo babengi juin la main de compassion kuna siège de l'église na bango oyo ezwami na avenue Kisangani na commune ya Bandalungu à référence à pharmacie Nadine Asona. Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement, un monde où il y a plusieurs défis à relever, où chaque être humain se lève avec la volonté de bâtir, la volonté de donner un sens à sa vie. Un monde où les opportunités sont nombreuses, les rêves sont accessibles, mais le parcours reste exigeant. L'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens à son temps, au chapitre 16, le verset 9, il leur dit « Porte est grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Pourquoi les obstacles? Pourquoi les difficultés? Pourquoi l'adversité bien que la porte soit ouverte au-devant de nous? Que faire face à toutes ces réalités pour posséder sa porte? Raison pour laquelle nous vous invitons à ce grand programme Joindre la main des compassions, qui se tiendra du 17 juin au 29 juin ici à la Parole Éternelle Bandalungu, extension de la bande. Alors hâtez-vous. Et comme orateur, nous avons le pasteur Ghislain Lumpuku de la Belgique, le pasteur Bernard Fouamba de Lubumbashi, l'apôtre Roland Dalo de Kinshasa et le pasteur Kanika Sendalumpungu, pasteur du centre évangélique La Parole Éternelle. Nous sommes sur l'avenue Kisangani 5213, référence virage à Solongo. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à tous. totikalaka na couloir religion pour na côté sabino communauté unie de réveil na bokambami ya archevêque supérieur Dodo Kamba baza ko organiser deuxième édition ya trompette du réveil na thème na yango pour une paix durable en RDC. Rendez-vous et pesami lundi 30 juin na esplanade ya palais du peuple. Ba détail na Fabrice Lundombi. Ngonge kokie tango ifweni batata ba mama yoka deuxième édition ya trompette du réveil yango ye kokie bosimba malamu communauté unie du réveil cure na mokuse en collaboration na ba église ya ville province ya Kinshasa baza ko organiser mo bange na rassemblement de prière oyo babengi yango deuxième édition trompette du réveil banana nzambe ya année 2025 oyo ezali nde ya koyinda mabe potem na yango ezali pour une paix durable en République démocratique du Congo. Congolais nzambe asala yo obotama na Congo pamba te o po ozali na mission ngonga yango yo ekoki zwa date oyo malamu lundi 30 juin 2025 na 8h biso nyonso tokutana na esplanade ya palais du peuple elongo na archevêque supérieur représentant légal ya confession religieuse cure Dodo Israël Kamba elongo na basali na nzambe nyonso ya République démocratique du Congo. Motema mobimba na memeli yo yango yo Jove motema nanga sanduku makambo
Jove motema nanga sanduka milelo ebele. Shalom d'Avo de mer, oui c'est la femme Tama. C'est pour vous confirmer encore ces rendez-vous sacrés du 30 juin 2025 au Palais du Peuple avec l'archevêque supérieur prophète Israël Dodo Kamba, où nous allons passer des forts moments dans la présence du Seigneur. Je invite aussi l'autre, que Dieu vous bénisse. Moi la femme Tama, je serai là. Boya to bonde la elongo pona mboka pamba te kimyande ezali mama ya mabongi nyonso bosimba date oyo malamu lundi 30 juin 2025 na ngonga ya 8h na esplanade ya Palais du Peuple. Boya to sangana pona deuxième édition ya trompette du réveil. Boya bana na nzambe bozanga te na nzela ya losambo ndenkolo akosala nyonso. Nini, la prière change le cours de l'histoire. Soki to sambeli lokola motomoko nyoso ya mikakatano ya mbindo ya mbilinga oyo eza kotungisa mboka ekokatana kaka na nzela ya losambo. Yoka malamu archevêque supérieur représentant légal ya confession religieuse Cure na Mokuse Dodo Israël Kamba na basali na nzambe nyoso ya RDC bakosangana pona kobondela pona ekolo elongo na yo congolais nyonso. Boya mateya kafu ekozala bongo adoration na louange pe ezali au rendez-vous. Na masolomo sosubo simba que 5e église du Christ scientiste ya Kalomba Baza organisé conférence publique sur la science chrétienne en thème vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Ekoleka nangonga ya 17h juste 18h30 na Digital Congo FM le 27 juin 2025 Bolanda. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Angola, bana mokili mobimba boyo kelanga likambo oyo 5e église du Christ scientiste Kalamu bazali kobongisa mobange na conférence biblique na oyo etali science chrétienne oepai wapi mama na likambo nango ezali vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bosimba date oyo malamu conférence oyo kosalema vendredi 27 juin 2025 de 17h à 18h30 na Digital Congo. Rendez-vous monene oyo ezali ya kozanga te pamba te boko approfondir connaissance nabino na oyo etali science chrétienne et pa wapi orateur ezali les praticiens professeurs pe membres ya conseil ya conférence ya science chrétienne na Boston Massachusetts ezali bongo Tiabwi la Mayal Yende ako expliquer ki toko occasion ya conférence oyo na oyo etali science chrétienne. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yangonde ezali mobange na thème. Occasion oyo ezali ya kozanga teo. Bokanga date oyo malamu. Bozwa carnet na biki boko mango kitoko. Vendredi 27 juin 2025 na 17h kino 18h30 na Digital Congo. Kuna nde bokolanda mateya kitoko na oyo etali bongo science chrétienne. En tout cas bokozala édifié na nzela ya orateur monene ezali bongo les praticiens Tiabwi la Mayal. Honorable Norombungu akandaki ba hommage ya suka na moko ya bakombata na ye papa Eugénie Konde Pambu oyo akufaki mikolo leki Bolanda. Nasima ya bobimisi nzoto ya papa Eugène Konde Pambu na morgue ya hôpital général de référence ya Matete Corbillard ememaki yango elongo na honorable Norombungu ti awa na site na ye ebengami na kombo ya Chundi Bioko na Mingadi kuna ezwami na territoire ya Kasangulu na province ya Congo Central wapi epai corps ezalaki exposé ba membre ya famille ya Mowei ya bureau ya mfumu abanga moyo baninga pe bayebani bazalaki sur place pour na rendre ba hommage ya suka ya papa Eugène Konde Pambu oyo azalaki bongo combattant monene pene ya honorable Norombungu na message apesaki na sima ya losambo esalemaki pe lokumu ya nzambe na ndenge mokano oyo esili kokokisama. Fumabanga moyo atémoignaki nyonso ya malamu ya papa Eugène azalaki kosala na vie politique na ye. Pona honorable Norombungu, papa Eugène azalaki combattant monene pona ye. Na sima ya kolanda ba témoignage ya bato pemo na bango, colonel Jean-Paul Polo Ngoma leki ya Mowei azwaki maloba na kombo ya famille
pona ko remercier bato nyonso balandaki bango na matanga, particulièrement honorable Nerombungu pona organisation ya ba obsèques ya yaya na ye. Pe alobaki ete honorable Nerombungu azali homme politique ya solo, pambate azali kosala ba œuvre sociale ya minene ezali pe kosunga population. Na sima ya oraison funèbre oyo etangamaki epai ya Denil Tatukila Nidol, coordonnateur principal ya complexe scolaire Mama Pemba pe ya Fondation Nerombungu, vice-gouverneur honoraire ya ville ya Kinshasa honorable Nerombungu a déposé ki pe gerbe de fleurs likolo ya cercueil ya papa Eugène Konde. Elandisamaki na ba membre ya famille pe bana ya Mowei pona ko déposer ba gerbe de fleurs na bango na kolela pe na mawa nyonso. Na sima libondeli ya suka honorable Nerombungu azalaki wana, nzoto ya Mowei ebimaki na site Chundi Bioko pe ekendaki mbala moko na cimetière ya Mingadi 1 wapi epai bokundami esalemaki na présence ya honorable Nerombungu. Bandeko bana 6 ya Mowei bosimba pe boyebake papa Eugène azalaki kovanda na quartier Kisenso Gare na commune ya Kisenso, originaire ya village Kainkunga, secteur ya Mfubu na territoire ya Lukula na Congo central. Akufaki bongo le 30 mai 2025 na sima ya accident ya moto oyo asalaki, atiki veuve na 9 enfants, 22 petits-fils pe 3 arrière-petits-fils. Molimo ya papa Eugène epe manakimia pe nzambe ayamba yango na mboka na ye. Protiva pezali potopoto kitoko oyo bana na bino bakuzala en bonne santé. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protiva. Protiva, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Protiva, pour bébé pro. Produit par Chris SARL. Merci na confiance et fidélité bozala kana ngone info linga journal peuple pour na peuple ceux qui bosepela ki na édition ya mokolo le lobo. Merci na Igor Tsingo azalaki na sima ya caméra concours rédemptionnel ya Nathalie Kaila pe grâce pour ba supervisé pa ya héritier mapinde mais montage comme ke pa ya Christian Kangebe ni Fabrice Londombi bazalaki mana info linga au revoir.